Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! L'espoir du monde, Église universelle. Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Yerusalemu nyama, Mikundama, Katangami, Fungisu, Bandoi oye! Bandoi oye! Bandoi oye! base de Kimbangisme. Jejeki oye! Jejeki oye! Jejeki oye! Gaki oye! Gaki oye! Gaki oye! Les ambassadeurs et animateurs du Saint-Esprit. Biso nyonso ande bapesi mokolo ya le 16 août tobosani bato te bateyi bakengi oye! Bakengi oye! Bakengi oye! Elundi tomemingam. Fliki oye! Fliki oye! Fliki oye! Faki oye! Faki oye! Faki oye! Fliki na faki soki baza te na carnaval wana ekobonga te yango tokobosanaka bango te. Papa Simoki Mbankyangani oye! Papa Simoki Mbankyangani oye! Papa Simoki Mbankyangani oye! Kusimba kumeka yankele okombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Solo lelo tozali na date ya le 11 août l'an 2024. Oyo organisation esalami awa na Nkamba carnaval ezala na tina mosusu te annonce oyo milulu na biso oyo toza na yango ya le 16 août mayima lekaka na l'an 2001 lelo oyo 16 août ekomi likambo ya kokanisa mayima lekaka na l'an 2001
yango mpe la l'an 2024 na le 16 août tata molimo santo papa Simon Kimbangu Nkiangani apesi biso elaka nini apesi biso soki toza na bana soki toza bana tolandaka maloba ya papa Le 16 août, na komba tata mwana pesa molimo santo. Papa Simon Kimbangu Nkiangani molimo santo alaki biso ete le 16 août wana nde akobimisa ba secret mingi. Donc biso bana nyonso ya tata Simon Kimbangu na oyo pe bazali bato eke balandaka liloba tata Simon Kimbangu ndenge balobaka na Kikongo beto baonso na makutu moda pakalale ingeta papa makutu mapakalala menena mulanda muna lumbokina ezaboye nyonso wana pona kopesa kinya na mokili pe na kati na lingomba ezaboye te eloko mosusu te kopesa kinya na kati na mokili pe na kati na lingomba pamba te nayebi te soki jejeki boyebi nzembo wana kinya oyo tozali koluka tokosilango wapi na nani boyebi yango boyemba kimyoyo kozali koluka ezali na Kimbangu masolo kozali na yango kosa ezali senanga kozali konyo kwa masepamba koluka ngai Kimbangu masoya selikolo ezali nanga imyango kozulwa ezali na libota ezali na nzambe na bangwelo mabota makoya epai na yo moindo lakisa nzambe na yo esengo ezali na libota ezali na nzambe na bangwelo mabota makoya epai na yo moindo lakisa nzambe na yo esengo ezali na libota ezali na nzambe na bangwelongo mabota makoya epai na yo moindo lakisa nzambe na yo esengo ezali na libota ezali na nzambe na bangwelongo mabota makoya epai na yo moindo lakisa nzambe na yo moindo kosepela tango ekoki kolosi mayo olingi kosila kosepela tango ekoki moindo kosepela tango ekoki kolosi mayo olingi kosila kosepela tango ekoki esengo ezali na libota ezali na nzambe na bangwelo mabota makoya epai na yo moindo lakisa nzambe na yo esengo ezali
na mamwelungu mabota makoya epai na yo moindo lakisa nzambe na yo Moindo, mosepela, nako ekoki, kolosi kwayo, molingi kosila, mosepela, nako ekoki. Moindo, mosepela, nako ekoki. Merci Gakina Jujeki pour la moni bosangani wana. Na bakengi pe na bandoi pe batikite bayembi na monoko. Ale sengote. Wana kowela ngonga soki ndengo na tenda friki pe na gaki na faki pe nde bayebi yango nde batuti yango kasi tozowela ngonga. Toto kowela ndengonga. Nzebo elobi boye moyindo sepela doko sepela na biso ekomi pene tanto zu yango te kasi ya alobi ete bozala isengo po bozali na nzambe na bino elongo elakisi eke batata bazali na biso eza boye te na esika wana yango lelo toza kosepela tokomi pene ya elonga ya papa di alungana kasi bango misato balobelaka yango balobi ete etumba oyo bayini bazali kobongisa mpona moto mwindu mpo likambo na yo kosepela na yo ekomi pene sikoyo bayini wana yo moto mwindu awa bayebi ete kosepela na yo ekomi pene abango pe bazali ko se préparer davantage po ete baya kobundisa biso bato mwindu bakotisa biso na ba erreur wana po ete esengo wana ekende lisusu musika eza boye te yango nde sikoyo bayeli biso makambo oyo esengeli te po ete tokoma lisusu torekile lisusu yango batata balobaki ete na itumba wana sikoyo bino na bonzoto bokokoka te malamu biso soki bomoni moko na biso akitwi na se mabele ake kobunda itumba wana toyebi likambo ngo toyebi yango te sikoyo bango nyonso misato na le 16 août nde papa di alungana akokisaki bango nyonso misato bazala na se mabele po ete babundela biso etumba wana kokende ya papa Mfuma Mbanza ebandi nanu bato wana oyo bakanelaki ete tozala na esengo te babandi nanu na kati na Lengomba tokundi papa Mfuma Mbanza kokunda na ye etumba ebandaka te abandi ndenge balobelaka yango toke kobunda etumba wana papa ki na 5 mois balobelaki yango awa papa ki solokele ye ayambo alobi ete bana baza toujours na pasi elaka oyo topesaki na bango tokota na se ya mabele ngai naza na yanga pre ya kobanda ngai naza na yanga pre ya kobanda touti soirée na mokolo wana kutu libondo la tongo touti libondo la tongo bango nyonso misato bazalaki na kati ya temple wana na 5 mois biso bana tolandi nsima service ya sécurité tolandi tokomi awa na porte ya mausolée place batielaka libanga ya le 6 avril 1961 papa Kisolokele atelemi wana ayebisi bandeko na ye papa de alungana
papa de ngenda namoni eke ngai nakende na nga liboso mpo namoni ete mpasi eleki na kati na bana na lingomba nakende kobunda na ngai mpo olakisa nga kaka esika ntango nakokende ntango na nga soki ekoki bokokundela ngai wapi ndenge nazoloba boye na biso toza na kati na lingomba na oyo babimi bayebi likambo wana oyo tozalaka batemoin ntango wana kutu bato ya presse oyo bazalaka pene wana ntango bapapa baza kosolola bango misato papa kisunga azotuna bango question wana bakangaka bafoto ntango baza kotuna na wana bango nyonso misato batelemi donc ekomi lokola lisolo ezalaka ya basoso tomonaka basoso ntango basololaka bakomaka ndenge nini tranquille nkolo wana ezalaka ndenge wana biso bana papa firme na ngai totelemi kaka nsima service nyonso ya sécurité protocole SPC basirve biso nyonso tobendani nsima bazosolola bango misato soki biso bana toyokaki mwa fuite mpo tozalaki pene ya batata tozoyoka kaka papa ngenda azotuna papa mfuma mbanza na motuna oyo papa kuluta aza kotuna biso ekosalama ndenge nini papa mfuma mbanza alobi bongo wapi kaka na mausolée place tata azali ye papa kuluta akozwa mpe kaka esika wana bayokani tozalaka biso mibale kaka te na papa firme ndenge nalobeli yango service nyonso ya sécurité tozalaki na baprotocole na SPC na basurveillant biso nyonso presse mpe akangi foto bino bato ya presse bongo bobimisana no foto wana bo bakangelaki likambo wana le 17 mars 1992 papa kuluta kokendeke te akei kaka na mobu wana ne 8 juillet papa jange da kokendeke te akei fala kobunda kaka etumba ya biso suka oyo tozali kozela le 16 août l'an 2001 papa de alonga na ntango amoni ntango na ye mpe ekoki abengaki biso bana toyebi ke abenga mpe bambuta kasi bambuta babengamaki nsima liboso bana alobi elanga kotika na ngulu te ya mibale ndenge ayebisaka biso nalandi bandeko mpo toke kobunda etumba wana tozala biso misato kuna mpo te tobunda etumba oyo nzembo touti koyemba kasi soki mutu azali kobundela yo yo mpe ezala makasi na oyo ya yo eza boye te bongo soki batata bazo kobundela biso bitumba wana biso oyo ya biso makasi na biso wapi na maboneli yango papa mfuma mbanza soki omoni ye ntango azalaki olobi makambo nyonso akoyebisa kaka kala ngolo muna bisambo likambo nyonso zalaka kaka makasi na mabondeli kolemba te po soki olembi na kati na mabondeli bango bakoki kolongola yo na itumba wana kasi soki oza mpe na makasi na mabondeli te ale okoyi na yo lisusu tokoyi na biso na nini na masumu masumu tolongwe na masumu yango papa simoki mbongiangani ntango apesi mesure de grâce aobi ete
tozongisi bino kasi tosala nini tozongela lisusu te ozongela lisusu te poko soki ozongeli kaka satan akozwaka yo te azwi yo po pamba te oza na makasi na mabondeli te makasi kaka na mabondeli yango bapapa balobi ete esika biso tozali mpe kobundela bino kasi bino mpe bozala makasi na oya bino na makambo nyonso misato batikili biso bolingo mibeko na nini na misala soki bango baza kowelela biso makambo wana to néglige yango ese bakotika biso te bakotika biso surtout si na yo te utosi na yo te esika wana tokozwa exemple soki oke kokuta mutu bazali kobeta ye aza na makasi te yo komi wana oyo se riska baboma ye mpo aza makasi te oke okaboli bango mutu wana alobi yo mutu makasi limisa ndeko na yo ndenge ozo kosala ye ndenge asoki akufi pasi kende na ilongwa na yo mpe mutu ozangi makasi lokola batuti yo kende kima mbango kasi yo mutu batuti yo sikoyo omoni ete pasi nyonso nafona zongisela ye po ete mutu makasi aye awa akotikilanga nzela na beta ye eske ezalaka na ntango wana mutu wana si akaboli bino ye abendani na ye yo lobike lokola mutu makasi aza wana sikoyo otiki te nalanda ye lisusu komsa ata nazongisa ata mibale misato komsa soki bamoni eke abetinga lisusu mutu makasi akozonga lisusu kasi mutu wana si ayebisaki bino deja eke bino mibale bokabwana oyo mpe mutu makasi ayoki na ye ake na ye kasi si yo mutu faiblesse sikoyo kanisi kaka tika mpe nalanda ye soki nameka lisusu lokola nazwi mwa mpema nameka lisusu soki abetinga kaka komsa oyo mutu makasi akoya lisusu koko ntango ameki ndenge wana akeko mutu makasi balobi yo mutu natikaki yo zongilinga lisusu bosiko mpe mutu aye kokabola si akendaki na ye bakoboma yo te koboma yo ezali lokola bapapa sikoyo baye kokabola biso na bato makasi moyini satana sotango biso tokomona ndenge wana sikoyo bapapa lokola bazali bakabolinga ye tika nazongelanga susu na basumu na ntango na bapapa bakoya pour la deuxième fois et pour la troisième fois ana bayebisi yo ke penza ke wantela mbila ndambudi mutu makasi na ntango wana obengi andimi na nazali awo kasi po aya lisusu po akoka po pamba te oyokaka te babikisi yo sikoyo yo ozongi na yo lisusu tozongi makambo tosalaka biso na mokili nde yango wana batata ntango bakoya na intervention baintervenir kasi ntango tokende moke boye tokoki ozongola masumu na biso masumu wana tozoya na biso ndako ya nzambe kasi tozoyoka na biso mateyi kasi mateyi sikoyo ekomi kaka koleka kaka ekomi kutu kaka ye mpe azokoteya azowumisa kuna naza na rendez-vous ndanga esalamaka ye mpe aza koteya azowumisa naza na rendez-vous sikoyo lokola ekoma nango batelefone oyokaka boye ata telefone eleli nango te nazoya wana kaka olongo na place wana baza koteya ezosalama te benini kasi nazwi telefone nayoki te ndenge esoni eza na vibrere natiaki yango na vibrere me yo oyebi ke oye koyoka lite ya tata nzambe
telefone pona nini okotia na vibraire otie na poche donc motema na eza kuna za ndengona te tokeba na esika wana bazali koteya biso yango tozali kozela milulu ya papa Dialunga na ndenge toye carnaval annonce donc yango toza koteya na soki tosalelaka makambo ya mabe totika ya malamu yango nde kozwa esika eza boye te ngolo muna bisambo tozala makasi na makambo nyonso misato bapapa batikile biso bolingo mibeko mpe misala papa Simon Kimbangu Kyangana ye wana alakisi misala nyonso ndenge batata batikilaki ye solo na le 5 août oyo ndenge tozalaki awa ndenge totiaki maloba ya papa Diangenda mingi papa nzoka nde kotonga bandako ebele na nkamba eutaki na munoko makanisi ya bango nyonso misato papa Diangenda ye koprononse yango biso tokanisaka ntango papa Simon Kimbangu aza kotungisa biso bafulani bato boye botonga ndako bato boye botonga ndako biso ezokanisa kaka na makanisi ya papa Simon Kimbangu Kyangana nzoka nde batata balobelaki yango enfin sikoyo tososoli tozosenga kaka bolimisi epai ya papa Simon Kimbangu Kyangana mingi tobimisi maloma mabe wana papa Simon Kimbangu ndenge anosalisa misala na nkamba ye alingi komisa boye ye batata batikaki yango te awa toyoki biso moko na matoi na monoko papa Diangenda tondimaka te tondimi tosenga kaka bolimisi batata molimo sante papa Simon Kimbangu Kyangana yango wana kosogisa bakengi gaki jejeki bandoi botuninga ona lakisaki bino esika te siko esika na kolakisa bino ntango bozoya bino nyonso sikoyo mokumba na kopesa bino ya ndako wana ndenge olukaka makambo papa Simon Kimbangu Kyangana na tina ya misala kobongisa Yerusalemi ndako ya centre d'accueil ebukanaki sikoyo papa apesaki nga mokumba papa Mbenza yo okweyisaki ndako oyo na banda koyambela bapaye na ngai sikoyo luka esika mpe bato bakotongela ndako wana na lombangu nyonso donc banda ndako wana ebukana avant babuka yango ayebisaka nga makambo wana soki babuki yango luka esika mosusu moke etikalaka na papa me yo kasi yo nzela wana yo mutu osalisa yango kasi ntango azongisili ngai yango nga alobi papa nandimi ondimi bobo comme ça napesi autorisation buka kasi yebaka ke fo oremplacer dar mosusu bato bakotonga ndako ya dar bamonani te bamonani te olukaka makambo donc na surtout yo kaka pe place wana tokotia makambo nyonso ya social parce que na social tozoyoka mpenza pasi social eza na banani na lingoma na maboko banani ya bakengi olukaka makambo bakengi ya mokili mobimba bozwe bino mpe gaki na jejeki na bino bandoi woloba te mpa na bango ke ya bino boto bolingi makambo oyo ale bino nyonso nde boluki ngambo eza boye te kaka le 16 août nazopesa bino plan nalakisi bino mpe esika toyokani na esika wana Papa, merci Toyoki.
Papa, na 2010 tangu naza na Kinshasa, tata Molimo Santo azali kobima. Apesaka bankengi batongela ye biro moko oyo eza wana na kati. Papa basalaka pas même 3 mois esilaki. Mais lokola osangisi biso nyonso papa, soki tomonaka pasi papa eza kaka bolingo na bino. Bozangi eloko moko te. Soki kaka bo pamboli kaka mike mike tosalaka. Ine ane kokoka te papa tosilisi. Bakengi oye. Bandoyi oye. Jaki oye. Jejeki oye. Lingomba tata de la ville ya kopesa ndika maboko. Soka ayokaka ko beto ezali atindi batu. O mai ezangi atindi batu. Bisope o mabanga ezangi tokopesa. Zelo ezangi tokopesa. O etali sima babar de fer manso e matali bino. Tokani C'est grand devoir papa apesa kinga mususu yangoyi. Papa Mbenza, oui papa. Est-ce que ndenge tosala na ba surveillant, est-ce que arbitre ya 18h pour respecter kayango? Ah papa to betaka respect ezali ke to betaka siffler wana. Pied gauche. Pelolo wana na 18h ko betaka na ilu sumete ko betaka te. Et ko betaka Balemba. Moi, quand il y a gauche, il y a la noyette. Moi, quand il y a gauche, il y a ça. Mpiolo le wane le binini à 18h. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Gonga nyonso ya 18h ezalaka ko rappeler mokili mobimba ete mbendele ya tata Molimo Santo ezali kokita. Esuki wana? Na ndenge na yebeli papa soki mutu mosusu azali ako complete meto yebi mokonje bagoshi ngonga oyo tokitisaka kaka makambo nyonso ya moi esili tokoti na ngonga ya butu po tata Molimo Santo abongisela biso yaka wa pied gauche na yozo pied gauche ezali makambo pied gauche ya mibale papa tata mama Kabwana Tata mama Kabwana tozali na mboka ya mibeko. Moto nyonso akei na esika na ye avandaka na tosilisi boye na nkombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Evangelist oye. Nkamba oye. Tolandi sikoyo na tango wana ba célibataire ba mama esika na bango ba célibataire pia batata esika na bango oyo bazana ba foyer na bango ndaku na bango eza boye te sikoyo tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu Kiangani ayebisaki ngape nazongisa mobeko wana makasi donc ndaku ya batata mususu ya ba mama pe mususu poko yingeli ezala kutu la journée oyo quand ya batata mama akoki kokota te quand ya ba mama pe tata akoki kokota te tozongisa maso wana maso wana ezokende kaka esika ya batata ndenge balobelaka biso tokei kasi bozala makasi na mibeko soki tozongeli makambo wana na ntango wana batata batiki biso distance eza boye te
yango wana nzembo elobi ete kosepela na biso ekomi pene. Kosepela na biso ekomi pene. Yango nyonso wana bakengi bino bato boluki makambo kasi bisika wana foto lakisa tokabola mpenza malamu ndenge tata Molimo Santu Papa Simon Kimbangu Kiangani alingeli yango ka mobimba ya batata célibataire et ka mobimba pe ya bamama célibataire. Toyokani na esika wana boza marié boza na ndako na bino kasi ntango tozali bacélibataire ezala eke ntango wana oye fete boye na mama boye na tata na ntango wana bapapa bazalaki bamama bazokofanda na cave batata wapi awa na ndako ya bakongo mama lamba na yo lamba avant 18h il faut oya kotikela tata awa na ndako ya bakongo yo tata kokita kuna te kuna na cave sikoyo mobeko tozo respecter yango te tozo respecter yango te wana biso moko nde tolingi kaka tozala kaka pene ya masumu mpo batata batika biso eza boye te papa ezalaki ndenge wana ezo komona na kutu biso moko ba gauche ntango tobeti siffle biso moko liboso nasalaka yango express ma parfois mona nazoleka na sa cave kuna nakende kokuta tata na libanda wana na mama nge tata pe funiki ningi nkuki wendingi awa tozali koteya beto malamu malamu tozongisa makambo nyonso wana po ete tokoka kobika batata basalaki makambo nyonso wana batiaki mibeko nyonso wana po ete tokoka kokweya te parce que batentation ekozangaka te eza boye te ntontolo kasi kondwangako kanti fo tulundi di minsiku kanele vo ntontolo zena kanti katulendi bwa mu masumuko kabweko batentation ekoki kozanga te kasi soki tobombi mibeko tokoki kokweya te na kati na mibeko na biso wana e satan mpe akoki kotika biso te na batentation yango tosala molende po ete tokoka kolonga solo carnaval oyo ezali annonce oyo ya lelo ya le 11 août ezali annonce koloba pe te eke longe papa alakaki biso eke mokolo ya le 16 août l'an 2024 akoloba oyo ngai nasali kaka annonce na silisi bokombo tata mwana pe tata Molimo Santu amen. Sika tika tobongisa maboko totonda matei ya kitoko tozwi na tongo ya lelo na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu okombo ya tata ya mwana tata Molimo Santu